wenge sangani ba pasteur ba panzani elo mona sepeli makasi na moni Félix Waze kwa na Koffi Olomide ba sangani likolo na ba bakisi siko Mike Kalambai na Moïse Mbiye ba panzani kokota ka ba kuzu na ba fikini ozo mona pena do soke na ba fikini wana mutu kezo ninga na okay dadi za na kati ngazo ebisa yo bakoma ko boye ko kende ba hotel ba bikendo ba caméra cachée za ezali donc bandi na biso bozo kota ko kende ko simba ba kisi za bien te botika na bino posta ta suka nango akobimseno kana mpoasa ndenga zo bimsa ba pasteur na ba mpoasa ya mabe mais na minute au théâtre congolais ba tabakisi ba zebele qui c'est makasi na monde na théâtre makana na minute to ko même ne mona ba musicien so moni muto yo na théâtre na minute yo na 100% bato bazana qui cité baza 10%. Vous comprenez ba biso ba tozana bakati bato bazana ba qui cité elo no senga na ba commande botika ba tapage ya pamba tozaka ba tapasi donc tozana biso na beloko te botika ba tapage ya pamba ni mutake ngomba ba kota livulu yebela c'est à cause de moto pe ba moto ngo ba kenda ko luka po ba ko mona ba succès ninga ta social ta succès ngo luki moto ko mona succès to ngata ba pala danser bango bandeko na biso ba osa ba succès ba ke na osimaka ba moto au moins pere lo malonga ezate pas même ata moto ka $100,000 to $50,000 biso na bango to wela ka ba moto na ba victoire na vinanga na sikaka soki na sepelisio papa ye na vinanga na lelaka soki na triste o papa ye na vinanga na yo kaka bien soki ozinga dans tes bras ministère yo sans présence motina nango ezate bote bandeko balandi ya émission na bino bosolo na diaspora na kati ya chaîne na bino bolingaka mingi et puis mesana ko s'abonner inviter 2-3 personnes bo continuer ko s'abonner na kati ya chaîne Tolo na cette télévision. Là je vois directement, je dis un grand merci à notre maman pasteur, l'évangéliste maman Anne Kalambaye depuis France. Je dis un grand merci pour l'initiative Kitoko et puis na ba prière ozo sala na kati ya mokili oyo ozo bikisa batu na banjela ba prière na yo batu bazo apena lobiko. Je dis aussi un grand merci à mon réalisateur Papa Amos. Mutu moko ya solaka bien à social et puis na mutu tout. Na kati ya plateau na nga na zanga mon côté. J'ai un invité spécial. Lui il s'appelle Francis. Francis. Donc c'est un homme oyo azali mannequin, il y a artiste et comédien nyos à on a RDC. Nous allons avec lui nous allons analyser en fait Makamboyi s'est passé dans le théâtre congolais, du côté musique chrétien, du côté musique profane. Donc, Azana Bisso. J'ai dit bonjour en français. Oui, bonjour Néronangaï, bonjour Nababonigno sur la bateau, la Bisso, pardon. Donc, c'est Francis Moté-Chano, Mobile Ambinga, Tom 45, l'homme de Betablo, Kalengabilok, Soko Betarablo, Théo, Kalengablo, Néni, donc, Bat s'abonner toujours à tout le cette télévision. Et sa chaîne d'invité, c'est chaîne d'actualité. Donc, Talara va présenter tous les présents, na Kombo, ya Movier, François Foutil, la Mokonza Bambekou, Fondation Foutil, la Dassif, va Talara tout le cette télévision. Donc, Naba Antonio de Bundes, l'impérateur, Naba Boss, Ados, Sengi qui n'a toujours moto moko bien batal ratolo na cette télévision donc voilà ba supporter nga ba vérité na roloba na robetara biloko donc voilà. En tout cas on a makashi côté ko beta biloko na ebike biloko wana et ko bouger vraiment batu Francis Kalombo depuis dans l'artiste au sali déjà combien d'années dans le monde art étant qu'artiste et comédien. Ah ne to rumeli ko popena to rumeli makashi moni batu musu bazara a rumeli ta betara bata rumeli vous comprenez nga travailler na bazigura na travailler na la duchesse na leki na groupe venanga la diesobe donc na travailler pena na ba groupe belé na obeta mouvement na ngai à l'époque ezaka Black Star na longolo Black Star na betongo Superstar donc 7 ans déjà 6 ans déjà na ba néo toza déjà vous comprenez malgré mo kufa ke la munki pesa pe mouvement liboso kufa te ba mouvement belé pe kufa nango et la mukara nango donc voilà ezaka que notre décosa vivant bundaka après ça la bien donc voilà ndiko na bandeko ba ebio na ba oh peut-être que zamba liboso ala na kati ya chaîne biso etolo na si qui est Francis Azanani c'est un artiste wa banda wapi et puis na minute vu évoluer wapi donc c'est ça na minute Francis Moté-Chano Mobala Mbinga Tom 45 l'homme de Beta Biloko je suis artiste comédien na zape analyste bato ba ebinga ba ebi na Beta Biloko partout na ba chaîne belé
Pe à part wana na leki na groupe Mike la Duchesse, na leki na groupe Zigura, na leki na groupe Président la DSOB, na bateta simanda ko moto tango za peza ya simanda ko. Simanda ndeti nani olekana ko. Mais wana mwana tanga bakomona bango ezate baza bata simanda ko. On se comprend donc voilà les andeti wenge bandaka na simanda ko. 4x4 pe bato ba bimara makasi bazaka bato ba bayana ba simanda ko. De faute na simanda ko. So moni bato mususu osa ba siksa bimika mbamo pe boya renye seka uta na simanda ko te. C'est à côté bikota kota mo bese que no abimamba mo rapport kitana e kota nini faut parce que la chaîne 100% Jésus-Christ tout linga beaucoup plus vérité maman Anne Kalamba yazali évangéliste munene na kata mukili oyo donc bikota ndingi baza bata ba kisi bata ba loge zala pena clair na ba éclaircissement mais la minute au théâtre congolais bata ba kisi basé belé qui c'est ça makasi na monde na théâtre makana na minute to même ne mona ba musicien so moni muto yo na théâtre na minute yo na 100% bato bazana ki cité baza 10%. Ozo comprend ba biso ba tozana ba kati bato bazana ba ki cité. Voici o kona ki cité. Bazo ebisa yoti. Ba musu bazana ba beto ba cité ba ina ne bato tu ba yebi. Ina ne ga bwe pa vide nae. Deza ga bwe pa vide nae. Ba basi mi ba zo mona bango. So moni mutabeti bana poto. So moni mutabeti ina ne deza kiti seka matin ngomba. Amatina ngoma mangenge sika mama Anne Kalamba ya kenda kusambela na kacha na campus wana bieza ngomba ya nini za clair faut expliquer ngomba c'est belé bangomba ba luzizi les ali bangomba et tendance les ali mais keba la bangomba mo boeza ande tokinde ba kota ba campus wana ba kota livulu pour zo ba na poto ba yebi ni mutake ngomba ba kota livulu yebela c'est à cause de moto. Mais ba moto ngo bagenda oluka po bakoma na ba succès ninga ta sociali ta succès ngoluki moto ko na succès to ngata ba pala danser bango bandeko na biso ba osa ba succès ba ke na osima ba moto au moins pere lo malonga zate pas même ata moto ka $100,000 to $50,000 biso na bango to wela ka ba moto na ba victoire nous soka visibilité visibilité kak après visibilité bunana kutu beposo nde ba osila kutu bongo ndeko na ngapa beta ta 1000 vies na gagi na e komi passer to za chaîne ba na nzambe batala rapena mingi donc bandeko na biso bozo kota ko kendo simba ba kisi za bien te botika na bino po sa ta suka nango akobimisa no kana mpoasa ndenga zo bimisa ba pasteur na ba mpoasa ya mabe zo comprendre nanga sa ta pena ndenga za bongo na minute ya bikino 2022 oyo akobimisa bato na mpoasa po batebe ba okima e alors ça il est mais on batama te satabite rien oh bino mo sakana ngai ngana pesa bino mbongo se sanga baji na ko bimiso na poisa na ko bimiso na poisa mikolo do sata mikolo jeté sata mikolo cheto che elo no se pena sata po apena vérité alingi na minute sko batune ba monana aboyi ne mamba bakashi wana alingi na yango te de soza mutu na e obima na poisa ndi ba pasteur ba obima na poisa. Ok, donc comme on apprend, voilà, c'est un artiste et comédien, ameki koko éclairci, il y a témoigner que non, na katia monde il y a artiste et comédien au Tozali, tellement qui c'est Koti Makashi. Alors, na katia chaîne à 100% Jésus-Christ, on a cette télévision, il y a maman Anne Kalamba depuis France, bonjour ici Kozali. Donc, ils allaient chaîne beaucoup plus Tozali, na bit mon quoi, il y a ramener, bah comprendre que réellement Jésus-Christ a existé na katia mokili. Bah toi comprendre que réellement Jésus-Christ a dit comme Mobiki Sinabicho. Alors, le message a été fait pour les artistes et comédiens. Bozan ba gauche à droite. Boti kabilo qu'on a parce que ba repé ce succès une année 2 ou 3 mois au ici là après succès ni ne yaka. To koma wana. Et Francis Kalombo to ko développer moi muké à ce qui concerne histoire ya ba pasteur. Na tala ki Deniles. Deniles alobi que non ba tout ba semble l'église là. Les mettez na bandal basambela sukunate. C'est-à-dire que tant selon analyse dans salaki, là on comprend que lorsqu'il parle de limité, c'est-à-dire que zali place à Moïse Mbiye, apôtre Léopold Mutombo, vous comprenez de tout et tout. Mais maintenant donc na bandal au monde ba banani Mukuna. C'est-à-dire que denile sa télémeli batu ba kenda so église à Mukunate na pasteur Moïse Mbiye puis na Mike Kalamba parce que viva mitaka la bango eza booster et puis publier na carte internet. Bon, il est un artiste. Analyse de Gozani.
merci beaucoup Ndonangai. Donc badba mataba volume pena to beta non biloko score bien bien. Avant na bando beta blo na pesi en sous le zolo merci na pesi na fait na biso sia tout là. Vous on bon taka ba bi que non wenge sangani ba pasteur ba panzani. Et le monde a sepeli makasi na moni Félix Iwaze ko na Koffi Olomide ba sangani. Likolo na ba bakisi siko Mike Kalambai na Moïse Mbie ba panzani. Ba panzani. Ngazo ebisoto. Donc bato masumu ba sangani ba pasteur ba sanini ba panzani. Allez-y comprendre. Ngana yesaka bato église oyo ezo banga nzambe, église nyonso oyo yebana eza église nzambe te. Tout l'église oyo yebana eza église nzambe te. Église nzambe eza église manzanza. Mona ba église ba quartier, ba église ba manzanza, ba église ba gindala nde ba vrai église yango na pasteur ozo tamwa na kopanga nzambe. Deni le cité lobi bongo ba yebani bango na bango. Ba yebani bango na bango. Deni le siya tout malgré si mutune moko ezo bouger. Mais yeba ke mutalibo mamba ba pe ma mpe ya bien. Vous comprenez? Donc ça passe minute ko mona bandiko na biso ba pasteur na biso bazo sa maramo ya mabe baza makasi kokota ba kuzu na ba fikini. Ozo mona pena do soke na ba fikini wana mutu kezo ninga na okay dadi za na kati. Ngazo ebisa yo. Vraiment. Ba komba ko boye ko kende ba hotel ba bikendo ba caméra cachée za ezali. C'est que ngani na zambo eto sile na kana kati mituka. Ba pasteur belé ba mosa ba buso ba bongo. To moni ndoki belé la to bomba suste. Na minute to bomba suste. Pe moni ba tous les bandimi ba kena na église ba pasteur wana ebelé baza envoûté. Ba kena na bona ba deuxième monde ba envoûté ba ngata na salle mabe ya kana kati église. Vous comprenez? Déjà passe mi au monde bandiko na biso pe bandimi on a baraté atako koza ki fanatique yango ba pasteur ndeti ngabe na arche de Noé pasteur de ngale ki ata na onction yo le pasteur de Nile na ki na onction na le ki ata na onction non salani te so to tempe na bino ko kwesa pe mutu ya ko esi mutu te sika yo ko sene nga kisi te na ko sene nga kisi ndeni biso to zaka bana nzambe pasteur so ko tambo na ko banga nzambe te mon Denis nga zabungu Nzambe déjà PC Mkongo. Nzamba PC Mkongo. Yonga nazo senga na Fachi Beto chef de l'État. Tout ça la loi oh mutu nyonso azana ba tampo to kanga ye. Nazo ebisa yo. Obiso to ba voter ka loi que na parlement. Ou toucher pour moi c'est important. Ba tampo ba kanga bango. Mais ouais c'est-à-dire que les avocats ba passer c'est-à-dire bakanga presque population mobile. Oui, mais mutu ko doit peine makaza pasteur d'English. 50 ans de prison. Obi ke loi on so ba tchao na mboka ba tutu ba ko ba tentika bien ba mona tampo makangio une année de prison est-ce yo ngo tchu choko jamais mais mutali boso okoko da prison za pasteur d'English pour tamponner za makasi penga na sepeli na mama na biso na moni batu musu atoza na défaut na yo na nzoto mutu musu ko sepeli nango pasteur d'English sa bali deuxième femme obi ke moi sans sepeli nani a sepeli na tampo asimba moi tampon caressa tampon la mouina tango simbiang asepepe na to la pasteur de to mona to la pasteur yoka pour aller donc tout le monde est sexy bon et ça ba tout so ko linga mba na ya asepe ka ba blow mo beza kata nzoto mais longa na osenga na mama na biso moi si pena pasteur de Nilesi azaka na mutema makasi donc na kolala raté oui ba pesa tangate donc ba pasteur na biso ya mboka oyo donc ngala yeba okuté soki nana ko changata loboko na kene l'église pasteur Maxilo na kena ko zwani na kena ko moi site l'église pasteur Maxilo bebe na bebe azaku na osage il pas comme muté ba pétage kuna za mystique donc ba pasteur ba koma boye a préparer prédication na ye a préparer na ba jeton ko boke la bande ko ne ba pa ba pasteur oh tout le monde veut pas Moïse Mbie na zo senga Moïse Mbie na minute oyo zela pas ya Moïse Mbie zaki pasteur Maxilo mtabandaki tant pasteur Maxilo bandi Moïse Mbie a répondre ezaki mais kasi ngo kasi te comme bongo a préparer ndeti Matthieu 7 a préparer ce que jeton na boke la intel donc jeton ezaka na nini o ba benga ngoni ba papier mo ya ba pembe on ezaka ni ba tia ngona se wana so monika pasteur a tete suko na bimisi papier bo ba keta otanga ne jeton o a préparer ki na buto mon bande ko na biso mon ba pasteur ne ba na kena na église ya Maxilo pena boye na mona mama te
namona papa moya mukolo te ba jeune fille na ba jeune fille ba bébé na ba bébé oh c'est église moi mystique église en ce que pour na bena nzeno bena bio bimi pe et là c'est papa so bena grand parolier pe ba pasteur ne baza bon so azui moi sinon esilia baza ba parole moko boso abete litoi Nixon na obotolo momi donc ba passer na biso ya mboka za pasi mingi ya on azo senga na bato nyonso bo sa me l'église yeba na bobima na bino bobima vraiment mitela mabonza na mutema na yo mitela dim na mutema na yo mitela délivrance na mutema na yo misala nyonso na mutema na yo église a bien za mutema na yo point pas ici voilà c'est un artiste et comédien Francis donc il a bien précisé à ce que Tokomi Peter Nzambi lokola ba maman ya biso ba maman Anne Kalambai alors lokola ba maman ya biso ba maman Anne Kalambai alors ce qui fait que to lingi te ba biloko oyo alors ba tout ba sambaka na église alimete bandal boyoki ba conséquences na bino moko boboni ba mitakala ba pasteur na bino penga na yebisaka batu année 2022 za na mitakala nde bazaki wana prospérité ya wapi nga kudune naza bona lingata megesi langa pona mono mutakala ba pasteur ate komi la moitié na otala kaso na remarqué mutakala mweza na kati wana ozo comprendre ngonanga po nga ozo sa ba pasteur moi ti ba vidéo na bango zo bimaka na mposa po balingi ko za ba protocole mingi mais oui zona ondimba bosila ni point bas mais oui opese mbongo ne mambo vide obesi lilo no mambo esili but best kizenga na fofoto ba na vérité pour nous mo publier te bon ba linka ba protocole surtout o ba pesa ba bible wana nde parce que protocole peut tango beta pe boye protocole pe bolingo koti olingo bala boye protocole pe akomi ko misa ba vidéo tout mona wa mamba Belian tout mona Belian na pesa Elian mbote chaque téléspectateur maman la show c'est chaud na kata Elian mbote pesa Elian mbote maga comme la giza pasteur Kabundu Alès akelu gani oh libala te oh so mutaka te libala place musuto ke wapi non Elian abimana Moïse Mbe entre tous les deux cas mitaka na bango ebimi siko bakabona Moïse Mbe tant bakabona kesu paka kanani pasteur Kabundu Alès akelu gani ake osambela koluka libala Kabundu Alès aza marié te na bien Elian akiri pa Kabundu Alès akende kosambela luka nde libala mais kuna Moïse Mbe azate onction evandi ne pa papa Kabundu Alès mais kuna Moïse Mbe azate obe Moïse Mbe kuna ate te azate de alongwa kala alongwa de kala alongwa de kala ebe Elian ne ba voué ba chérie yo kwesa Moïse Mbe abima Denis Les yo sozo ni nan Elian abima Denis Les te Elian abima Denis Les te Denis déjà moni mais ba passer baza makasi na bankoro ha non kuna te ndenge nini na minute ba passer tu ba mocha bankoro ba mupishipishi bakita mata ba boma mama ba lapin kuna to komate biso ezali beaucoup plus ko regarder ba tika mabe ba pasteur botika bankoro mais oui batika tendenge ni ba osalela ngo tanga komba pasteur ba power yo so mona nani tanga kombo ta na kutana pasteur mona kuzu na pesa mune bomo munda dadi azao oh ba dadi pe bomo kota vraiment tala so musota mon moka na biso bati so ba caméra caché na banzoto nena ba États-Unis za ko mona ba vida sorti na sorti ziko ebima Francis Kalombo tomoni ba mabe kotite man église bon yo tant qu'un artiste ni no ko senga na gouvernement kanga ba église bien sandeni tant qu'artiste yango mobutu ba benga ndoki oka mobutu azaka ndoki te mobutu azaka ndoki te oh mobutu ndoki ateka mboka sala mobutu kuta ateka mboka ezaka bien ozo kompone akabi mboka nde José Ndita yembaka akabi mboka so na deuxième monde nani
José Nzitanda yembaka. Ayemba bongo nzembo yembaka Congo mboka na biso zo indeni banzembo ba ko kometiza ngote. Mobutu ateki mboka, oui, Mobutu ateka na mboka mais mboka ezaka bien. Siko Mobutu litine ezaka nini? Babi nzambe ya mike pola o. À l'époque bato la biso to dans l'église belete. Le comment pendant que on a venu moko 70 églises. Soza na bafle muke o lele pasteur. Okunata robimisa 4 bafle na bimisha ngokoto beta musique ya makasi. Tout ça eza basé na nini? Tout ça est basé en piaka ya pasi ya mboka. Bana poto soki olingi kosala mbongo na kati ya Congo loka liboso sala hotel. Nezo ebisa yo. Eloko liboso sala hotel, sala bar, sala église. Po ba pasteur be ba benga mana bango te. Mutu mususa yebi ngo lo batamo li lo beta côté mama beti mo wenge na ye. Batu baya. Siko l'église ngo nyoso tito osambele bebo mboka pe ebonga na ngote nzamba zoyoka to zoyoka te. Nzamba zoyoka na ete. Nzamba zoyoka te. Edingo lo ba ngote. Aloba ini. Ngana Denis les toki na stade de Marty pasteur tout la mouche azaza. Ya lobi yena Denis les pas ki na stade de Marty pour resani. Ah ba meka na bonction. Ya edingo za kisi. Mais na biboye. Bonzambele ki bondoki na bondoki ti. Bato bato la biso ba imam na zoloba. Mama pasteur ayebi mam na zoloba. Makambo ki bonzambele ki bondoki na bondoki. Dès que tu ressembles, tu sais qui bondo qui Yanzambe. Mais oui. Voilà, Francis Kalombo, Tozo Kende presque na souka. Que penses-tu de la situation actuelle? Na souhaité mes condoléances na collègue Nabiso Alain Mabana au Aouté Kokufela moi sinaye. Moi ça se passe. Na comme un an muni mboko Nabiso partout et pour là déjà so mboule beti. Ba commune nyonso koma kozinda nangana kende avant-hier mbule betaki makasi donc même ata commune ngana zaki zindaki nango bongo siko commune papa na biso presque bembezaki donc na ba 2 jours on a kende déjà lo no singa na ba commande botika ba tapage ya pamba tozaka ba tapasi donc tozana biso na beloko te botika ba tapage ya pamba maman na biso akufi pe en son âme na ye to moni mona moi mbala lela pa pamba te so moi mbala leliza pe na pasi mingi. Donc yango nazo senga na maman Olive mama ni mama kota maramboyo maman Olive kota maramboyo na maman na biso Denise Nyankero ba kota maramboyo pour ma compagnie za pena bien papa na biso alela mosi na pena bien kunde bien bino bato bozolo ba oh Alain oh kisi ala oboma mosi na epo na nini mama ba na ye mon ba congolais bazara boskizenga pour na terme congolais mona ka kisi non liboso. Oh Alain boy te muta kisa ta mwana ba mituka ba danser kisa ngo be balongo Alain c'est un piéton. Ata mama ko kisa ngo za na ba bo mama sine pa kinanga bino bo to bo ba biloba ba na bo tika no ba biloba loba poto sisa ndeko nanga moi message mo côté lenga bo pour ça la. Oui loba par rapport ya mambia ndeko na biso frère na linga frère bien frère yembara bien moi semble en église. Ah ça frère yo posa frère nanga assemble en église ni kasi tant confirmer mutala frère assemble en église ko za ka frère dans mon église t'es frère en français c'est pas nanga donc frère pena yembara bien ba te belé bazolo ba mama bepo na ye par rapport ya yena ketchup mon photo soulevant na comment bon tout me un peu quoi analyser côté pendant quelques 2 ou 3 minutes parce que tu chité donc avant dernière question ezaboué ngana na landi ndeko na biso artiste et musicien frère Egola aloba tunier question pas Israël Mutombo na bo solo na politique ba tunier question est-ce que oyebi moi si afali poupa il a été clair que ayebi était bon lui est un artiste est-ce que faire a une obligation oyeba moi si ya collègue na artiste et musicien bien ça à sa ligne en fait nanya yebi moi si Félix Waze wa tomula Moussa Félix Waze quoi nana yebi komba moi si na tomula Moussa mais oui mon ne wamblo musu photo collection ba mborio n'était so ba mborio baza ba tala bis do ba wario ka c'est pour liboso ba bien te liboso na tanga bien te ba wario baza ba problème mo tantôt moni eza ba tu mususu
mituna bango même ata batapoto ebele babaya ba whisky makasi ato bena commentaire mo bwena se akuti na fingi nanga batapoto te po biso pe to baya bakuti ba gene ezali ba nini ezali ba boro ezali bani ezali siko est que pena feregola eza obligé yeba nana ketchup aza nani na mboka na biso il to elle na yebite elle est qui na mboka na biso asa pas même député so that député to ba que non nana ketchup a député a postulé na tantôt na funa to na mwamba to wapi po mutaye tantôt ça propagande feregola yebi nana ketchup te siko pona nini ba wayo bozo memelango problème ya nini hein nana yebi moi si akato bi Vince Yuza mtakale. Mais autant quoi gâteau du verre. Voilà. O ba kufi nete. Ozo nana yebi ba moi si ba cool matope. Ba musicien. Mais feregola yebi na ketchup. C'est un problème nini. Bino bato bozo ba makambo fe. Bo yebi guerre ya fali na faire uta. Ta guerre moi c'est si la raté. Tout ça il a bien mis. Voilà. Donc à ce qui concerne le message, il y a réponse, il y a fait rigola et pas il y a collègue ni artiste et musicien. Donc il a été clair que Ayebi naye moi si il a fallu pour pâter. Ayebi était. Ayebi était. Ceux qui bango ba Ayebi si les aigles les jaunes ils ont problème té. Donc si les aigles jaunes ba Ayebi c'est parce que mobile na boire ka etc. Donc tu éviter ba kokajam ba polémique et ça comme tout ma. C'est pas sango pe na pesa na sango conseil sango moi ba question pe mususu. Ndeko Israël ba question mususu na zo batu yo tangeli pe ba misala ngo hein ba question mususu fe po ba pe ba question ngo tout na pe batu mais tu n'as question faut tout na sango na pesa conseil tout na batu ba question ma musique tout na ma musique hein voilà. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Dernière question, you étant qu'artiste, par rapport à Fleur, à Pasteur, et puis à ce qui concerne côté Warrior et tu artiste et musicien. Mais ça il faut négocier à Nini, au na chef de l'État et bien le gouvernement na biso pour qu'il y a ça là. Makambo évolue surtout côté Pasteur parce que mboka zo kufa lelo pona Pasteur le côté ba ko mo trop na ba prophète yo ko lo bani na place wana. Merci beaucoup Ndegonangai. Donc on a aussi un papa Nabiso Fachi Béton. Kanga tout l'église où yebana. Message dans la ngwana. Côté l'église bena kanga tout l'église où yebana. Église ka ba une église. Surtout où il mettait quoi faire tout là li sangata na se pesa ba ngota ba mbongo tiangota ba jeba na ba sakana. Et là on a aussi un papa Nabiso Fachi Béton. Ceux qui côté ba artiste ba comédien to ba musicien, ils ont ngok 12. Ils ont ngok 12. Wenge ils 12 ans de côte. Esprit wenge beta pe stade de matin na yebite zo etonda na yebi non tezo pe stade de matin yango etonda po to ça be sube mi po moni ki kala na les différents et c'est peut-être liga réel so zo beta liga réel est tombé le 30 juin Congolais qui stade de matin to ta liga. Merci beaucoup à Francis Kalombo, Mbotenayo et puis une numéro de téléphone. Mbotenana bato yo sobolingaka baboli nanga nyoso ya beta biloko donc non moni naza babone zaka chaîne pété. Donc bato nyoso balinga nga to no likaleka na be mission bato nyoso bolingaka beta biloko Francis Moté son nom de beta biloko. Numéro nanga contact plus 243 89 18 50 126 plus 243 89 18 50 126 donc on appelle Simbote dans Antonio de Bundes l'impérateur et la monnaie lamba mon vieux adossé nga maître sengi qui nga toujours moto moko bien na pe Simbote na petit na ngai na ndenge ya sima donc yepena mutasimba ba kisi nyoso ya kibonzambe azana ba déclarer sikuna na kati ya saki ba spirit nyoso na kati ya saki petit na nga Jojo donc j'étais mutu mwaza muke mazana marambo belé na pe Simon na bato so bolinga ngai donc na chaîne na biso pe déjà bo s'abonner bo commenter bo partager bo message nga na zara bon donc to beta biloko partout na bangaka mutu te na beta ra biloko pa mutu nyoso soko to chef de l'état social ma ben na robete biloko bongo yo siko mutu simple netinga bo voilà, c'est un artiste et comédien Francis, nous sommes arrivés à la fin, j'ai dit un grand merci à la patronne, mon boss maman Anne Kalambay depuis France, et sans oublier Montréal, papa Amos, un grand merci pour la réalisation qui tourne et puis un plateau qui tourne, na boss sanité na rabande les sus, maman Anne Kalambay na France, on a dit boss ya chaîne na biso tolonasi. Donc
On se retrouve à la prochaine pour notre prochaine invité. Merci. Na vinanga na sekaka soki na sepelisi yo papa ye na vinanga na lelaka soki na triste yo papa ye na vinanga na yo kaka bien soki ozinga dans tes bras ye ministère oyo sans présence no tina nango eza te